Ma famille, likamba koka moi, vraiment, nde tolobaka, poto makambo. Sa na biso Nadège, aye n'Europe awa. Aza na ba séjour na ye awa. Alobi ke tellement naza na Europe, nakende beta tour na ngai na Bruxelles. Aye na mission kaka ya musala nzambe ndenge ezalaka. Akomi na Bruxelles. Butala makambo ekomeli ndeko na biso mwasi ya papa Toms mwana ya papa Lemo Loto sa Nadège Mbuma botala sikoyo ata bino moko botala nano video oyoyo bongo tozonga biso oya Congo oya tikali exemplaire ya basi ya mabala ya pasteur. Oui, oh maman yote na bengi yote zana mama na Nadège business ngatu oso na kera Congo na oke tin église pourquoi tu tikali ne moko tikali moko ben voilà babika ale molo to dem tikali na bala biele c'est wala to ba wana shona biso oya telefone ekanga biso ala bureau to yambi mama na Nadège na biso oya Congo oya tikali exemplaire ya basi ya mabala ya pasteur. Oui, oh maman yote na bengi yote zana mama na Nadège business ngatu oso na kera Congo na oke tin église pourquoi tu tikali ne moko tikali moko ben voilà babika ale molo to dem tikali na bala biele c'est wala to ba wana shona biso oya telefone ekanga biso ala bureau to yambi mama na Nadège. Shalom, shalom, shalom à vous, shalom à tous. C'est moi la sœur Inès Nzembani, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie, qui l'appelle notre Seigneur Jésus-Christ ce soir. Avec vous, je vous aime beaucoup. Moi, je suis bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Merci à vous tous qui sont là, en train de me suivre en direct. Nzambalola pambola bino na lingi bino mingi bo s'abonner bo commenter bande ko nga so bo ko partager et ko sala biso bien so bo commenter ça biso bien so bo panza sango et ça biso bien. Je vous aime beaucoup na linga bino vraiment du cœur sans ko flatter sans nini bande ko ngai boko loba boyoki video o na teli bino boko loba esali nini esa nango normal te bazo kumisa na bango te bazo loba boye bazo sala boye c'est bien bandeko na ngai nangi na loba nini tango bazo sala video wana basali video se Nadège azalaki penza gêné azalaki gêné komona ba papa oya zoloba oya simba oya loba oyo kuna commenter toyebi ndenge ni musique chrétienne ezotambola na moma oyo toyebi ke corps de Christ ezotambola ndenge nini o totikalaka na yo ndenge oza wana boye yo nde totikala ozokorge basa bapasteur nyonso se na deja mesa na bongo te malgré likamo boloba esali nini nde na lobi ezana odage moko eloba matro ke ba chrétiens pe bazana be hypocrisie ebele. Les chrétiens sont des hypocrites nde lobamaka. Mais mingi eloko nini ememi ngai likambo se na deja vivre ngana mitiena na ndenge na nini na ye na mikotisi nano epa ya se Nadège nasali na comprendre ndenge ni azala ba milia sœur Nadège eza ba milia chrétien mage baloba ke baza ba hypocrite to landanga bolandanga vraiment bandeko nanga bolandanga na bokebi nyonso bo comprendre esika nyonga na okende bo comprendre esika nini nazo kende pona koma wapi babi oso baza ba hypocrite tout ça kotala ba papa oyo nde bakangisa ese Nadège oyo azoloba wana azoloba bakoyoka nani bakolanda nani se Nadège oloba pardon quoi botika te bongo donc se senti penza gêné donc mais ba papa bazo continuer kaka biso boye ezana batu misu bakokana bango ki sans karaté
akoka na ete ke mutu azosala eloko mo boye yokisa soni bomona ngo neti eza hypocrisie parce que bato ebele na bacommentaire seke bongo esala nini wana bango bamimonaka bango banani bango nde basain na opesa bino badiférence ebele et puis expérience oyo mosunga na vivre nazopartage yango na bino boyebi ke mutu so bolandi behypocrite naza pour te naza pe contre te alors naza na katikati ndeko na ngai yo mutu ozolanda nga soko olandi behypocrite bazala nde nini behypocrite bazalaka bato ya respect omona mpenza akoloba te azoyoka soni bino bobengi ye hypocrisie behypocrite bakoka kofinga te benjira makasi na miso ya bato azokoka ngo te azokoka kosuporte te injure moko ya makasi abimisi na miso ya mutu na miso ya bato nga ayoki ne pe soni te. Les chrétiens sont des hypocrites ndenge elobamaka soko ke na église okuta ba frère ba sœur omuna baolata ba jupe ya milai omuna ba frère même ka ndenge na ye ya kolobela ozomona ke ndeko yo alobaka boye aloba malembe boye ndeko aza respect boye soki boke na ba église bokuta respect na kati église wana na ke na angle nano ya ndenge elobamaka neti se Nadege aza bato ya bajar moko azane aoyeba te loko na ye azakative tango osa musala na ye tango asisi musala na ye afandi na ye calme azotala esika azali azolakisa mutu nyonso azomona ke te malgré ça malgré ke mutu azane parfait aomona ke oyo aza musala ya Nzambe mais soko kei epai ya bapayen bandeko na nga naopesa biso ngata na moni video epesi nga makambo ebele ezongisi nga makambo ebele topasaka na bakommunauté na biso mokomona lobi nabi nakende na kolia taba nake parce que eza na banganda misusu bateka pe taba okolia tout ça nabi nalia taba na ngai tango nakoti na lie taba na ngai kokutana parce que bato ebele balobaka bapayen kutu bakoma bango koleka bato basambelaka bapayen bakoma koleka nga ndeko na bino expérience beaucoup eza na bato église parce que milieu na nga eza trop bato église mais nga nalobi te nalia na nga pe taba kolia taba eske eza mabe eske nake finga mutu te nake lia na ngai nake tala nake tambola na ngai toza na poto awa ya moko stress na bimana lia na nga quelque chose mais tango nga nazolia wana omona bato misusu baza wana omona batie nzembo to batia nzembo batelemi bazobina bamisu baza wana banda omona simbi masanga tango bamoni yo omela nini tenga bopesanga ka fanta bango mo bapaye bakomo bengo vantard boye pa olakisa nini yango eske ata bière peske bakomo ya kotuna nga bongo ekomama wapi yango ke komela masanga eza lisumu ekomama wapi yango nde nazokende kolia na nga quelque chose tellement bango tango baobina nga na obina na nga te tango bango bazomela masanga nga na omela na nga emsu sucre musu mutu akomela mwa ve na ya meli mokie me bazomona neti vantard wana na milie bapayen bazomona neti ozokomimona ozolakisa aomimona pe nini yango azaka pe vantard mususu kuta pavena koloba na nga lobi ya mimona anani yango mari misamu baninga bazobina ya obina te baninga bazomela ya omela te bamakambo wana nyonso nga nalobi na vie esala pe bien kokota bisika na oyeba po bato ebele baloba na nga nde pe tomonela bango na musika omona ndeni mutu oyo amelaka diamba maza respect ndeni mutu amelaka masanga nzoka nalobi te bango nyonso bandeko na ngai
oyo azotia tembe ameka omona na milia bapayen na église eza na bato misusu omona so na manke sere oyo esala bien te même paster soki ayoki yango esala bien te na soni wana ka ya kobanga paster mutu mpa okoma poli na soni wana pe ya kobanga paster mutu akomi ko changer mode de vie na ye parce que tolobaka nini tolobaka éducation soki orata yango na ndako okozwa yango na balabala soki orate na ndako na balabala na classe ozwi éducation te pardon okoki soki oza mutu malamu okoki kozwa yango na église yango ozomona na église même bato ebele bakenda ozwaka basi na bango na kati ya église na bia anakenda na église kuna eza na bandeko na biso ebele bakoma alinga bala akoma okende église mpo na nini azwa mwasi na kati ya église azwa mwasi na kati ya église bandeko na ngai toboyi te meme satan timbeli ke na église bato bazalaka bongo balobaka babambaka libanga epai ya nini oyo comment je peux dire babambaka kaka na manga kotela manga kotela nde babambaka ye libanga soki oza na yo manga kotela te oza mobeso moto akobambo libanga aza te yango ozomona satan alobi bokimi na église nga siko na okelanda bino kuna nabundisa bino kuna na église parce que mode ya kolobela ya mutu oyo asambelaka luka nzambe ezaka ndenge moko te na mutu aluka nzambe te nzunzu ya bato bayebi na bango makambo ya nzambe te doki paye na ye azobetela yango tolo eza na bato bakoma obeta tolo yango mpe nakenda azu kosambela te na église yango buzobe ezali nga tunatikalaka boye ozobeta tolo ozomona yango bien bongo me yebaki ozorate babiloko ebele meme na vie na yo mode de vie na yo okomona papa mobimba me soka asimbi koloba bêtise azoyeba te ke bato bazali azoyeba te bato bazoyoka ye azoyeba te ke aza na bana mosu bana bato ya age ya bana na ye baza wana na oyebisa bino na milia banganda wana bokuta makambo nyonso soki oza mutu mo olingaka makambo te oevitaka makambo baomona oyuma or yo leki bango na mayele balobaka l'homme prudent amonaka mabe musika mutu amayele aloba pamba te azaka trop na temps ya réflexion ngai awa ata nasala bémission tant naya kopesa conseil il y a beaucoup de gens bakoma na bacommentaire wana oloba pe trop makambo oloba na ocomprendre nango te ozocomprendre nango te poza mwana papa na nga te po tutani na Saint-Esprit te oso tutani na Saint-Esprit makambo nga na oloba ineige esungo parce que moi avant na ya kosala émission na ya koloba parce que bato ebele balanda biso nazwaka ata na binzambe makambo na oloba esunga moko etuta na motema moko epesa mutu moko réflexion échanger mode de réflexion ya mutu moko siko ntango yo ozotutama te seke mitala malamu mpo soki yo ozosepela esika bazofinga esika bazotyola esika baloba babétise oyo ekomema nulle part kuna ozokende ozobeta maboko me ntango ozoya esika bazopesa conseil ya bien esungo na vie ovimbani okomokoma n'importe quoi na bacommentaire wana seke yo mo mitala bien logique wana respect wana parce que babiloko ebele masanga soki ozomela yango tro nga na oyebisa biso ekopete o baplan bando osala makambo mosusu oyeba te okoma na banzunzu bacourage moko abana bude ozomona ke nga nde yanke nzoka yo nde bato baomona yo moto omimona yanke bato baomona ozobazoba mpo masanga na nini ezopete ode ya motu combien de bapapa awawa omona akomi ya nga mpenza nde eza boye
ngai basi misusu ba papa misomo na ke penza na bar akende ko seka bana basi. Et puis yo kasi ko eloko ba nani hein nde tolobaka ke batu bamela cigarette baleki biso ba chrétien na bolingo wana na osaka na mwa nini obandeko na ngai j'espère ba o comprendre nga ba o comprendre batu bamelaka masanga kutu baleki biso na bolingo batu bamela masanga baza ndeni botie masanga na mesati bango nyonso batu masanga boza ensemble mona pe apesa ndeko wana moko wana ndeko mosusu azwa moko ndenge bakotongana babangaka te o mwasi ya mutu babangaka te o mobali ya mutu azosala likambo parce que ayebi batotala bato ya bajare o balobake mobali ya mutu aza te mwasi ya mutu aza te botala sikoyo jare ya bato wana akoya kotongo mona azwi likambo ayeba te ke likambo na yoki so na kelo bango pa ndeko mosusu o balobeli mabe ya ndeko so na kelo bango pa ndeko mosusu esala bien te na koti déjà trouble bakoka obomba makambo na motema te azosala ne songisongi sans pitié azoboma muninga sans pitié mpo na nini mpo azwi éducation ya bonzambe te nga na oyebisa biso ke différence ezali ba oyo bakenda quand même koyoka parole de Dieu na ba oyo bakenda yoka parole de Dieu te respect omuna mutu azoloba omuna bango te frère en Christ omuna ke latene frère en Christ malgré ekozala nango tellement toza batu tokweyaka kaka tellement toa batu tosalaka mabe parce que toza na monde mabe tokweyaka kaka tosalaka masumu mais eloko ni biso ekamwisi biso pa zawadi eloko nini ekamwisi biso tozoloba o chrétien ndenge nini yango eloko mo biso tokanisake moyembi nyonso ye nde moto ya chrétien mosusu alingi ne kaka koyemba azosala ne chana ye azosala gospel musique kokanisa te motu nyonso oyembela nzambe aza chrétien non se na deja aosantie bato bande nini moko wana ke nga nde naza bona oke église akosi na ye tant se na deja obima kuna oke église te baba genre bato wana balinga te nga ba pasteur ana wana ba yuma pamba na oke kuna osane sia autelema ne na Bruxelles wana kaka kolinga baso mona lingi mwasi oyo esimbi ta kelinga mwasi mosusu esimbi to so totali awawa mema na poto batu bazolobo basi batula mibali batula bazokoma ebele. Pourquoi? Parce que papa perdre ki autorité nzamba pesa bango perdre ango biso basi patience au moins ça supportaka moto tolingi lisupir te tolingaka meilleur nga penza tona kende kuna bandeko langa na bi bosiko poani no balobake ba chrétien baza hypocrite. Pourquoi balobake ba chrétien kutu baza bato kozana bango pembeni te tangu natali niveau wana natali milieu wana ya batu bamelaka masanga ya batu bakenda osala banini vino kaka tsumbi mutema moto fona kende bar na kende kuna do nayeba te soki ezalaka nini so tali mutu masanga olingomela moko te aomona ngo defo do so bato bamela moko ayoka nti masanga so ezala na mutu amela moko nde tolobela yango moko mona bango balingi misatu 4 5 azotia mona silisi kasi misu ne pas obetango ezobebisa yo nzoto ezobebisa santé ezobebisa ba bonne manière na sakuita masango kosalelo moko yebi te na sakuita diamba okosalelo ko tango kute kosila tango kute kosila okomoloba nzambe na ngai bazala pe soki alangwe oyebisi ye omuna yatali abi nasalaki bongo pourquoi akosala 2 jours omela te sima zongi lisusu
yango baloba ekoma asiko milimo mabe milia bapaye azobanga na ye te abotola mobali na yo atielo poison abwakelo mbasu bazalaka mpe na confiance te bazalaka na confiance ya bango na bango te mpo bamiyebi omona na kati ya nini azobanga mobali na nga osolola na fi wana eseka olinga fi wana azobanga mpo yebi ke oyo nga nasala ya mutu mpo akosala ngango me mutu oyo aza rempli na Saint-Esprit akozala calme motema ekozala neti mutu ameli mai ya pio azotala bino boomone neti yuma nga so nake na neti pembe na bato wana naloba te naotala bango kaka me natalaka epesa nga mawa na binzambe pourquoi okochange bato te mutu ezosala bien te mpo na ni ambiance eza bato mosusu bazwa mpenza neti vaccin ya ambiance vaccin mpenza ya ambiance nde eza bosa ambiance na okoka te na okufa yango ozomona me bamboka na biso ezoke bien su te biso toza na poto ntango toza na logique wana te tozwi ngolwa koya na poto kofanda na mboka moko eza développé par rapport a bamboka na biso touta me ntango tozali awa memi bato bazokonte biso bato baza libanda bato baza na mboka na Afrique bazomona diaspora ntango bozoloba diaspora bokopesa mpe bato mayele te bato baza na kini baomona bato bandeko na biso mpe bake na poto quand même bazozala développé me biso na poto sututu mama aza te papa aza te bandeko mosika awa nde mpenza esika toya tolobi tokosala mpenza babétise neti bapesi biso batongo tozozwa ya covid-19 awa ekomi lokola tonga siko tozwa nde ya buzoba na poto po ebi mama aza te papa aza te leki aza te omona mama akomosala makambo oyo akoki kosala te mpo na nini mboka mosika noko aza te tata mwasi aza te do toya mpe akosala buzoba na kati ya poto yango me bato baa na Afrique bakomotuna bino to bato ya poto boloba na biso nini mboka buzoba nde kuna na poto te yango ozomona mona mama mokolo alingi lisuba tata age na ye te alingi neka bana mikie respect eza su te ndeko nango mona otambola omona mwana mwa muke omona pe yake me mwana aza age aleki na ngati azoparvenir asa nini aya kolinga yo oyebi pourquoi olinga yo kasi po azalaki deya na mwasi moko ya mokolo ti mosu yo to omona mwana muke respect eza su te epuis so bamoni oki oza mutu moko akebakeba bakomona ete oya lofundu do fo ozalaka obeba neti vampire do bino nyonso fo bomela makila so bamoni ozomela makila te bakomi mal à l'aise bakomomona neti alakisaka mpe nini yango osali bango ele oteme baolinga batumbola yo mpo na nini kipaye kota bango tina na michopo nga ndenge na mona wana nga na bimutu susu ameka koloba na nga teke bapaye nkutu baleka bakretien nga nako supporte mie kutu nde baoloba ke bato ya baeglise mabe tokozala kuna ti ntango Yesu aoya parce que tant tokepa bapaye tomoni kuna ke politesse eza kuna makasi respect eza te bayebo banga mwasi ya moninga te bayebo banga mobali ya moninga te bino moko utu bozalaka mal à l'aise komibanga bino na bino hypocrisie eza wana omona baosekiso baolingo te oza na bakopine bomela masanga ensemble ntango okende toilette batikali ye penze bongo alata ye mpe boye po anini baza na piche te bakotonga yo ntango ya biso kopine tolingaka o na ntina baokoso nga siko na timbela makambo wana te mutu moko ta oyo kointimide nga aya koloba bakretien babepokrite nga na kozala na hypocrisie ya nini tobanga nde nzambe mutu akosambisa biso
Mais tellement batu misuba comme nga tu makambo nzambe na lingi yango te ozoko ignorer muto asala yo. Pona ni pona babuzoba no poza no na liberté. Yo kanti batu misuba olingo kebe église te poane. Eza kaka liberté wana. Fo azala na liberté asala makambo na ye na ndenge na ye. Mais siko so ba yo ki pe problème abasala nzambe tala nde bakoya. Bakoya ko lo bango neti so ba biboli kamte tellement bango ba osa mabe yo kende remplacer bango neti okoka pete. Yaonga na lobaki mutu moko ta ko convaincre ngai. Mutu moko te. Baba tout monde ba ko manquer yo ba perdre penza wana yo siko mo yo songela bango ezate. Po balobi ke soko landi mutu alboma yo fo lata bilamba. So lati te bino mibale bokomi bato maboma. Ako fingo injure moko. Ba fingi yo sikoyo tellement yebi na yo te nzambe kote ona mafinga mabe wana nzamba tango stop ezo bimate payen sikwa sosoli yo tikali baza kote mo baza batu moko komona bango kana musika ki impolitesse poso pe ozo yebisa eke sala bo yo ndo mimona nani yo nese balinga pe koyoka batolite ndo moni bango wana. Tala neti se na desh. Bo muna peke muto ayoka azokoka neti oluba botika. Me bango biso muto abiso topona yot. Me soko ke na kati ndaku na ye. Na kati ndaku na bango eske ba yoka akuto ekuta ona ba sedeni. Okekuta mode de vie na bango. Ya ona loba ke topesa ko tozana ngo. Topesa ko tozana ngo. So bolingi bolanda ta ba théâtre bomona ka mutu asalaka bepisode yana mingi omona nzoka boye ba mama na basaka ya mwa respect so landeli azaka femme mariée te ozomona to pesa ko tozana ngo otozana ngo to pesa ngai neige makambo ne so ya lobiso na sala ngo te bato na commenter ba bongo yo moko po sala boye kasi yo moko pe susu boye ozomona bandeko nanga tozala mayele bakote na biso kotia makolo. Ba pharisien baye po bakanga Jésus. Parce que bazoye bate nani mokonzi kati na bango. Bamoni ke ba disciple nyoso bazo latande mona Jésus. Bazo tambola ndenge moko. Alors stratégie a bien potoye ba vraiment so ke zanani ezo senga bo pesa ebise. Potoye ba ke Jésus yewana. Ande kona ngai na linga bino mingi, j'espère que na solo li na bana tata na ngai, j'espère que na solo li bana royaume, bato Yesu akufela, bango nde na solo li na bango, parce que bango nde ba comprendre nga malamu. Je vous aime beaucoup, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ eza na bino, eza na ndaku na bino, eza na mabota na bino, nyonso boko simba, epesa melabino non puissant de Jésus, bisika nyonso botia makolo, epesa melabino na kombo na Yesu, ko deklara katango nyonso ko rappela kanzambe, que la différence ezala ke pa bato ba yebi yo, bato ba se sacrifiaka, na bato ba yebi yo te. Ko rappela kanzambe likambo yo. Ozo rappeler ba bienfait na yo. Je vous aime beaucoup. Partagez, commentez, sangwe panzana. Merci pour na yo muto tia commentaire. Merci pour na yo muto rotinde la batu nzamba lola pambola yo. Nabo sanité. Babone nyonso. Ya Inès Nzembani officiel. Que notre Dieu vous bénisse. Ba bénédiction non puissante de Jésus. Bo yambango na kombo na Yesu. Merci. Niko Nzenga Kuvunisa de la grâce, Gina la grande, pourquoi pas Blandine Balila, na bosanité, Nzambalola, Apambola, au Papa Moscou de Aren. Merci. Jésus.